makambo eza ambiance tosepela parce que tozoganye tozolonga billet eza 20 000 fois mais bazosomba vraiment moneke congolais alingi mboka na ye tozosomba pena babillet pour que tosoutenir équipe na biso Léopard. Dingo aza muta kisite to ebi asa tubela kisi na kamba akomada frère na kamba to ebi dingo to l'accès abe abunda pe katina ka kamanyola awa lelo 3 bords et ça ya solo bangana soka emeyi ko sale matoki obuka matete toke ko buka to ebi ndako jingo ya matete. Merci d'avoir abonné tout à Cléboa, partout dans le monde entier. Merci pour votre fidélité, la considération, la façon dont vous avez Moussala, avec votre humble servante Sarah Limbout et la naturelle Mona Mungala. Merci vraiment à l'équipe technique qui m'a à Cléboa.com. Voilà, mon réalisateur Steve Yendaza derrière la caméra. Elilingi ya kitoko bozo sala ke yende muto a filmé biso vraiment. Aza vraiment professionnel na Moussala Oyo. Merci à ma patronne, mon boss lady. Mes respects à vous, mamie. Na peso bambote bisiko zali. Sans oublier na batutu o bazo soutenir na Moussala O pour qu'elle évolue. Na moni bongo Paradis Secret de Londres. Moi je suis à l'équipe Basignon à Londres na kitoko Paradis Secret de Londres na peso bambote maman formidable. Les lots bongo na martyr o ezabongo grand stade o ezali moko na mboka na biso. Tozo célébrer le match na biso otoko beta na bandeko na biso ya Maroc ezabongo qualification tozo sala pour que tokende mondial yango lelo peuple congolais mobimba toza na stade de martyrs ozomona batebele bazoki mabamba boye bazokende kosomba ba billet ezabongo na montant ya 20 000 francs ezo sala peuple congolais sengo malgré billet ezali cher mais bazobimisa mbongo na bango pour que batala ba joueur na bango oyo bazo pesa bango lelo honneur parce que toza na elike te lelo tozo gagner bango elike ya chose que tozo gagner bango toko kene mondial wana po Fati Beto aena makamu na ye aena ba innovation ya sika toza na biso na ba président belé ya mboka mais depuis to gagner coupe wana non to tikala suko zwa coupe mususu te siko lelo Fati Beto azongisi susu makambu oyo pour que équipe na biso Léopard ekende mondial toyebi ke na mondial pe kuna tokoya na trophée wana na Congo pour que esala susu honneur ya ba joueur na biso ya ba sportif nyonso yango tozozwa quelques personnes baloba makambu o basala ngo posa besoin na bango eza nini po na match ya lelo po na Léopard tozo peuple congolais to solo la na bango mon réalisateur Steve ko sala nga bien soki to comme déjà kozwa quelques personnes pour que to solo la na peuple la biso ndenge ka to mesala ko solo na bango elongo na votre humble servante Sarah Limbout la naturelle Mona Mungala non sala ka se mosala pembeni ya boss lady Pichu Mangaya la faiseur des stars non sala ka se mosala Tolanda. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Tout le monde a un drapeau à Congo, tu habites aux Oleka, aux Oluko, aux Sombabi. Na suma de habillé, banda lobby, na pour notre stade pour les lots, tous en qualification, biso, tu gagné Maroc 2-0. Sauf que tu poli quand elle est en assurance. Le lot match, tu as déterminé, tu gagné 2-0, Maramo pour les athées, 2-0 kaka. Parce que le banio koloba na peuple congolais batutu ba otalo na minitso et le renio koloba pour que SPL c'est sous ba joueur na biso. Te lo kona lo baba peuple congolais nyonso to soutenir équipe nationale na biso pour to gagner, to soutenir pe ba joueur, ba beta na terrain, to motiver bango na koyemba et ça là bien to gagner. Yo za bien non? Bien ngesa déjà. Bonjour. Bonjour maman. Papa yo pe to monio awa oye pour ta la match ozole kanoka. Bon na yawa pona otala match mboka na ngande zobeta. Malgré na kotaka match à Tunisie, tu as la déception. Mais il y a tout on a dit que déception ne se répéter. Donc ba congolais tous à la ini, tous soutenir mboka na biso. Oza mboka na biso moko eza ba étranger té.
eza Brazza muto abeta te ou bien ba pays voisin te. Eza RDC ndezo beta. O ba benge loko makasi. Donc tolingi histoire o to salaka na Zaïre contre Maroc et se répéter sous les lots. 48 après so to kepe mondial et ça la bien. Toza sou ba tout Renault total arabe ninga na ba télévision. Il faut se mettre au kende. Il faut te taper la histoire. Tu comptes déjà na Zaïre mais il faut peut te compter tout. Il faut histoire se répéter. On a col bayangwana. Merci. Et bon qu'il le bamore dingwa loba qui pona mamba leopard alobi ke il faut ba konzamboka ba fouter dans le bambongo oh ya beta ndenge ya gagner na ba match belé so ba foutiende a refongo la porte pona leopard gagner que le mondial. Oko loba ni pona mambo e dingwa loba. Bon, makambo ya idia zoloba. Bon, on a évité ceux qui vraiment sont congolais 100%. Pour muto za congolais de mères et de pères à col ba makamba bongo te. Pour ceux na souci mboka na yo za na pour sa victoire. Vous en pour sa défaite. Makambo le bail quoi na donc hein atikango biso to na pour sa victoire. Pour ceux to gagner te donc à mon abiso nde pa na yi. Banga te ya zam tabakisi. Kisi kuta za la susute. Donc sora to poli lelo to kangande ya idi. Moral les abons, to kangande ya idi. Donc tu fais l'été bien 20 000 francs, 10 $. Et bon to pola. Ça va dire bon to pola. Ya idi bon la motema. Ya idi bon la motema. Bon la motema. Merci aux abons ambiance et to comprendre congolais lingaka bon. Congolais lingaka ambiance. Donc c'est parce que tozo gagner tozo longa. Bien ça 20 000 fois mais bazo somba vraiment pour les congolais aligné mboka na ye tozo somba pena ba billet pour que to soutenir l'équipe la biso léopard. Et donc ça la bien c'est l'ambiance c'est un peu comprendre. Et donc ça la bien vraiment to soutenir bande ko na biso ba diaspora boza libanda mboka to soutenir peuple congolais to bande la nzambe ayoka ba puya na biso pour que to za na qualification wana to longa to kende mondial to gagner ba Lionel Messi to gagner ba Cristiano Ronaldo to gagner ba joueur wana auto ebi bango na monde pour que biso pe trophée wana ezakuna et ya pe na mboka na biso to célébrer to na moment fachi béton et du mozo to poli ya biso est-ce que ça to poli du mozo congolais hein ozo pas match ça likamwe tribalisme te match ça biso no Congo il faut to la uni et du mozo atemrango na ça pour le coup la biso et le soto que coupe du monde et vous allez comme ça congolais et dit maman na libola maman na to baroka ba e ofele 3000 et pas la biso basala la ngote pona nini so to beta libanda batia avion ofele 3000 supporter bazo ofele et pas na biso ezalaka te hein au moins mboka eza na organisation rien à dire le bébé zate to c'est la victoire ya bisonné et simba kaka réalité la terre kaka commentaire belé zate mais réalité kaka na terre placement de ba coach ba placer ba joueur na terrain ça na bien bo sepeli na ma tu as confiance na coach na biso merci beaucoup Lilo Bezate papa nde ba tie ba joueur na terrain bo sepeli na placement wana bolonga nga baboye na ba joueur yango yo et surtout bino ba pile équipe Chancel Mbemba bola bakambo bola yango yo to boyo te moko juste shot aller équipe comme déséquilibré to boyo loko wana yango yo o asiba o moi lititi na ye yango yo asimba boso kwa sa liboma o adi shot na ye akwai to di best wana o Mbemba saka biso ana Tunisie to belo wana yango yo de biso yo capitaine l'équipe so bokota bikota kota bokota yango yo to boye kuma ote moko abukani ale biso to perdre ta bi au cher mais au cher chakra l'échec wana est-ce que on peut taka ba balle nda bande ko beta na kala o tsape ba bito sepela ne isu ça na to pesa na zere nyonso o za retenir et ça mais ça azal te o baza wana baza important sélectionné et ça message azate to monter Lilo Bezate merci beaucoup voilà merci beaucoup maman nangai toza na sengo makasi dalaka match na biso penda ya suka yango o to batiaki motema yango yo donc toza na sengo toza posa lelo penza bato nyonso balobi pona biso bakotika la na soni bakotika lelo to gagner bango 2-0
Tu as gagné 2-0, tu as 5, tu as 6. Tu as gagné 2-0, tu as Manamboka. Les autres ont gagné 2-0. Merci beaucoup, papa. Eh, la ligne à l'oba. Le lot, on a l'habitude que le lot est Mathieu Kita. 3-0 le lot. 3-0 le lot, tu as gagné. On a gagné 4. 3-0 le lot. Le lot, madame. Alors, mais, on m'a dit sur le lot. Mamé Botangaï, donc Qatar. On m'a dit sur le journée. Ok. Mamé Botangaï. Donc Qatar. Bon, tant que Congolais, les lots sont à 5. Le roi doit vendredi, à 5. Ceux qui ont gagné 3-0. Tant que Congolais. Et tant que Congolais, tu as pour ça qu'on va gagner 3-0. Tu as gagné à la biso. Tant que Congolais, il a 3-0. Mon ango, de Congo. Tu as bête à Bango. Mon édingwe, Mutalobiana. Mon édingwe. Le bail salatata polo ya couleur RDC dingwe moné dingwe article la sonne na marti kamanyola to la kisae 3 bords et puis beaucoup solo la n'est pas ça peut mutabakis bo solo n'est pas ateka ba somba babi et dingwe za mutakisi te to ebida asa tubela kisi na kamba akomada frère na kamba to ebiye dingwe to l'accès abe abunda pe katinaka kamanyola awa lelo 3 bords et ça 3-0 pona ngaku de dunga za longo tasambela kana église ni ya kamba avec mutaki mbangiste bima amde liloba adamde liloba edingwe bemba mama na edingwe na mikebele déjà so ya topoli ndana to tumba wa l'aise edingwe na mikebele déjà so ke edingwe wa so razana to yeba to pa na ye edingwe abosa to yebe pa na ye to ebinda kune to bibana na ye yeso to poli abomba mwasa bomba bana toko violé na bana na ye toko to violé na ye moko quel est maté alobini liloba mama ba biloko ezoke nango normal oteka bien entouré eteka mapresa mboka Congo jamais na mboka biso ya Congo biloko etula nde na bo na oteka makasi na pene sengo ndabo to gagner banka 2-0 mais dingwe soka kosani edingwe da akise sila ekala asala tête na muyombe gauche akoma komikite muyombe gauche akuisa e batu baleke na kisi na mboko yo bazali azel loko te so akosani mais azel loko te batu baleke na kisi basa to gagner. Merci tozoyoka edingwe ozoka o peuple congolais zoloba na yo donc maloba loba ki pardon zongi sango bongo lisango koma maloba malamu o ezobeta ana stade de martyr eza équipe ya mboka na yo siko ozolunga oloba maloba mabe pona mboka no pona kaba pesi mbongo te papa tout est vanité okoma kobondela okenda kotubela na kamba kuna trouver solution pona vie na yo papa tika ke ba futilité ke baboyi ko soutenir yo baboyi ko pesa yo mbongo solo na ba kondi bien ba ko comprendre problème na yo boza pe belé est-ce que Fatinda zana akutana na bato belé akutana na bato belé de yo pe so koti sur audience na yo o solo li ba ko sunga yo ba boya te edigo ba bien solo ba vraiment to kebana yo okufa made yo zaza mete Edingwe a okufa lelo. C'est tout à fait normal dans un pays comme le nôtre. C'est tout à fait non, c'est tout à fait normal dans un pays comme le nôtre. On trouve un monsieur comme Edingo. Qui donne un propos quelconque et qui n'est pas appréciable par les gens. Il est vraiment difficile, donc nous sommes sûrs, nous sommes derrière les léopards et nous sommes tellement sûrs que nous allons gagner 3-0. Au cas où on perdait le match, on va menacer la maison de Dingwe. Merci. Pardon? Non, c'est inconcevable que nous doit tenir tel propos.
au monde. Ceux qui RDC na nyongo na il faut les gamba mo na mission soit la saisie aux justice, ba futa imbo na e. Même si de la cirque to gagner les lots ba 3-0. Les lots ba 3-0. Et puis on a soni. Yo ko saka ces étrangers ressemble les lots. Et puis match d'ailleurs tamay déjà. Moi na yebi déjà. Et que 3-0, et que 3-0, pour mon nom, d'ailleurs, Tamida Kalana, et que 3-0, là dans le but. Maman, on va bien, on va c'est à 3, papa, à 0, papa, maman. Et dis-moi, biso to gagner c'est que Marty yo bando yango lisute. Biso faut gagner 3-0 pour ça équipe ya mboka na biso bolingi progresser te poani. Vedingwe to limbisi yo to ebi ke match to gagner 3-0. Ozamo na mboka. Toza la biso yo so ini to gagner 4-0, 5-0, 6-0 et ça score na biso. Bravo yanga ngo. Mboka. Match alelo ba mata bakita ba oza 5. Ngande moto lobi eza mboka na biso. Ngande moto na lobi eza mboka na biso na so banga te na banga bango te ba oza 5 alelo. O mboka na biso bazwa 5 bango bazolonga na leo balonga na le et retourner entraînement ici toke coupe du monde ba supporter bakangi wo ba supporter bakangi wo. Merci beaucoup toyoki peuple congolais. Ba biso lelo toza lelo lo batelo nde ba koya na 3-0 3-0 Bamatakita pour la 3 donc le mondial Bamatakita biso mondial qualification na Qatar nde tozela. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Ngana ngina ça ngina préciser likambo moko. Mboko yo eza Congo. Congo oyo eza ya Yesu. Ngana zolo bango na autorité ya mwana Nzambe. Toko gagner na kombo na Yesu. Yoka bayoka. Batu nyonso ba lobby. Ils ont des petits pouvoirs. Na kombo na Yesu tozo gagner. Peuple congolais. Na ba continent biso nyonso. Toko gagner. Confiez-vous à Jésus. C'est Jésus-Christ qui donne la victoire. Dans ce bango avant, tozo gagner na soukapé au président de la République, au ministre à sport, au bateau à Fekofa. Apprenez à vous confier à Jésus. Merci. Merci papa. En tout cas, match le match est bien. Maroc a maté qui t'a 3-0. Alors 3-0 na ye. Oh nyon so batu baso loba o te o équipe. Donc toza pour na mboka. Toza pour na mboka maman. To gagner victoire za pour na biso. Allez-y les léopards. Merci. Nazo ko lancer message na Dingwe. Tika buzoba. Kindo kinayo o loka batu lia batu. On inventé le côté. D'ailleurs on va na ndako edindaka. So za makasi. Tonga ba immeuble so za pena grand ganga. Tonga ba immeuble za bololé. Tika ko sakana mboka ba sakana na mboka te. Oyoki Edingwe. Oyoki Edingwe. Bana ne basala. Oyoki Edingwe ba sakana na mboka te. Edingwe. Oze loko te. Oyoki. Yole bana na yo. Kindoki na yo ya salité. Topola kaka. Kindoki na yo ya salité. Topola to se trouver na matete. Biso nyonso. 20 000 personnes à ma tête, dingo akima. Allo te. Akima gagner. Bon, biso to lobby boy. O ezamboka na biso. Ata ba lobby o ba edingwe baza eloko te. Ba kokoka te match ya lelo. Toza na victoire na biso ya 3 bi. Donc iba kitaba mata tozo kende di monde. Yango kana lobby. Fatibe. Beta. Kuna yeye azolo bangana. Ceux qui aiment les salles matete, toke matete, toke binda ko jiwe matete. Congolais mobimbe lobi pona makamba match lelo to soutenir ba équipe na biso to soutenir to tia ba prière rebelle oh nyo se dingwa lobaki to tika na biso ngo eze loko te ye pasaka ka mwana mboka ezaka ke azo lingande batu ebele ba taeka to pe ba konza mboka ba taeka to soutenir ba joueur na biso et qu'on sala bien peuple congolais toza na sima na bino mobimba ba équipe na biso léopard toza vraiment na sima na bino to soutenir merci ba ndeko nyonso ya club wa merci na boss Lady Pichu Mangaya le faiseur des stars a façonné ba star rebelle merci na équipe technique mobimba ya clubwa.com merci na Montréal Steve Yenda Zaki derrière la caméra merci na bandeko langa nyonso tozavana bango na clubwa ezalaki bango votre humble servante Sarah Limbute la naturel mwana mungala naza pembeni ya bino nazo sala bino ka bino bolingaka nazo na bo soutenir ngai ba critique na bino ba
commentaire na bino ekosala nga bien pour que na évoluer na musala oyo ko commenter te que oya ofinga nga te ko finga eza yango na etumbu te commentaire ya bien féliciter ngai motiver ngai pona kende musala na kitoko na kende liboso na musala oyo koya na teka po bano finga boso finga nga pe na oya na finga na nga bino na zala nga impoli wana esi bino vérité bino bato boza wana po bokomaka makamba ya tina te na bacommentaire bato ofinga nga pe na yeka place ofinga nga na fingi yo osko nga na ofingo eleze yo komitungisa na te bino pe bato bozana bobengaka biso mpona baconseil bobenga numero eza wana nazana mpona koyamba bino oza na posa basala pub ya maison d'habillement na yo ya boutique na yo ya elamba tope griffe moko sali parfum mafuta nazana mpona bino bobenga nga numero na eza wana na bande de l'écran nga mo nazana na koyamba bino na bokebi nyonso na kimia nyonso toza bongo a liboso ya stade de martyr grand stade oyo ezali na mboka na biso tozozela ngonga ngo ekoka tokota biso nyonso tosoutenir bandeko na biso tolingi kimia bitumba te la police bino bapolisier mpe boosunga peuple congolais te botika bagasi na bino bamandoki na bino oyo bomenasaka bato oyo bayaka kotala bamatch eza propre te toyamba bandeko na kimia bandeko mpe bauti libanda bamarocain wana bamonake Congo mpe eza mpe na droiture mobo eza mpe na makambo ya malamu ke bamasasi toyokake bato bakufaki na match oyo bien te toana mposa toqualifie tokende ne mondial susi na biso yango wana nde toza na faci toyebika mambo eza ebele ya bien faci beton biso nyonso beton nde lelo na kati ya martyr awa voilà merci na sepeli ebele vraiment mpona mati ya léopard on a souhaité ba léopard pour que parce que to qualifié to kene mondial 2022 pour que peuple congolais nyonso akozala kitoko à l'aise na sepeli na pesi sous merci na mokonzi ya mboka vraiment soutenir léopard to qualifié to kende nazana mingi koloba te mais na pesi ka qualification nanga chiffre 3 oh ayebi que chiffre 3 eza résultat à Jésus merci pour ngai na supporter équipe nationale nangai 48 heures après les lots de Kesu Coupe du Monde et ça la biso bien. Imaginez des générations batikola au monde ni pas na Coupe du Monde té. Il y a tout aussi que Itara Fachi Beto Telemi, président Moko a Telemi, ainsi na ba joueur na biso de Coupe du Monde. 4-0 Maroc a Koufale. Merci beaucoup toi qui loba lobé ça vraiment très capital hein. Aza mona mke malobi maloba bien. Ana besoin pe mona léopard na génération na yepé baké mondial. Bakupu wana pe eyepe na mboka na biso to sepeli to soutenir mokonzi ya mboka to tika fitilité peuple congolais edingwe ezonga na mutu papa bakisi no wana etali biso te yo mozo bakisi no pona yo na famille na yo biso to na mam na te to banga yo te ah eza bien te to soutenir peuple congolais vraiment maloba bandeko ba loba eza maloba mo pele zo toucher biso na mitema to landa match après merci na bandeko tout boye a ko soutenir mboka na biso merci vraiment peuple congolais champion peuple congolais mondial to rolonga ngala bino to kuta mokolo ya sima bye bye à la prochaine.